Capitalisation ba intérêt composé. Na chapitre oyo, auteur alingi ko rappeler biso bolamu ya ba intérêt composé. En fait, tokoloba boy. Mbongo elingaka te oluka ye noki na lombangu, elingaka yango te, elingaka oluka ye na malembe. Soki oziponi nzela ya koluka kozwa mbongo noki ekosila mabe. Mingi esilaka mabe. Donc yango azo yebisa batu kozala patient na mbongo. Soki vous allez kosala investissement kosala yango de préférence na ngonga ya mulai to ya moyen. Ba ngonga ya mukuse wana ekoki koya kasi eza difficilement répétable. Et ye lelo lobi koya te. Alors que investissement oyo ezosalema na ngonga ya mulai eyaka mingi. Mais ce que lingi pe kozala noki alors okosila pe neti ba Madoff to neti ba Honorine oyo alingaki kozala na mbongo noki.